Katuka Afilika repalive monogachet Iditili Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe Wanelo beso de l'humanité Mbodo ya made Makambo ezali kosala la route nationale numéro 1 ezali kosala pasi mokolo ya lobby jeudi na bangonga ya pokwa accident moko esalamaki entre Lukala pe Kimpese na koyoka chauffeur ezali babujon ebukanaki yango esalaki ete motuka ekota zamba nzambe alalaka te ata moto moko oyo azwi likama ya monene azali te kaka mwa bapota kasi boyoka ndenge chauffeur ya motuka abetisi mbonda pe ebeti nga naza chauffeur ya motuka oyo esala accident oyo alors tokutaki nufu tokomi juste awa tozoya nayoki kaka mwa bruit moko ya normal kaka balabo veut dire bagujo ebukani me nayeba ete eza yango alors balancement lokola tozalaki na charge balancement wana nde toyei kose retrouve awa mais ata nzambe abikisi biso motu moko te azwi likama ya makasi ezaka mwa bapota mike mike neti ngamona azwi mi moke awa alors je pense que c'est ça. Ça veut dire big sibiso à part moi des gars matériels à mutuka. Des gars mutuka final me pas quoi là qui. C'est un peu ça. Les base accident des années bougeons en ndenge bukanaki de balancer mutuka parce que déjà ça logo là il créer balancement wana comme déjà na to bengi na manquer déjà contrôle mais na za yanga pe na mbango malonga za ba 40 aller na oya na mali Bani ezali motuna oyo tozali kotuna ba chauffeur oyo basalaka route nationale numéro 1 biso tozoloba kaka boyete bino ba chauffeur ba kolomituka beba bino ba chauffeur na ba kolomituka bosalisaka entretien ya bamituka na bino po boye ezali malamu ata moke te boyeba ete mituka oyo ememaka babomoi ya bato bongisa motuka na yo po biso toboyi bana batikala ba orphelin bamama batikala ba veuve yebela kokomisa motuka na yo cercueil te mbonda betela yo Katuka Afilika repalive monogachet Iditili Kinshasa. Yeah, izolele vovako untudila efe